Dites, Kochana yo, elle conforte en amour. Ce n'est pas ta rivale, ma chérie. Bois période du moroté, bois couleur moroté. Kochana ote yaya, on est à bapima ya paparazzi. Elle conforte à ça l'appelle la justification te asim. Oya réseaux sociaux liboso. O sali visibilité koleka nini. Elle wanga. Poti, elle conforte le bas, mais arrêtez encore et pas le bas bongo. Venez, les filles, venez. Les filles, venez. On a le bas. Arrêtez de prendre mes vidéos pour me mélanger, pour me... T'es comme ça le côté, elle conforte, s'il te plaît. Je t'en supplie. Supporte. Pour cela, on fait ces explications, mais pourquoi vous prenez mes histoires, mes improvisations, même ma biso, la biso, un jour, ma improvisation, la biso va recoller. Au moins ça wanga babalana na 2012. Au moins ça wanga troisième ne ba uto divorcé. Aza rappelle ba bonné belé aboye biye. Benedict aza falite. OK, Benedict aza starité. Ayebana na application TikTok. Au moins ça wanga 2012. Benedict aza sila bisaluté. Alors bo silama. Oboza kimia boza posé. Babala ka mobalo a divorcé, babala ka mobalo a kufela basi. Benedict asumba cake. Asuba miel, Benedict a le roi moi sinon ce soit la mouki na tongo sokolite obima solo. Soit brossé te munoko eza solo. Oh, boko misaba tubanzambe bo keba na bino. Alors bo finga ngande bo finga ngabo tika ucha mama na ngana buzoba. Omoni bino na sabatu bo finga na kanda na bino makasi. Na bando matabino na minya na ba famille na bino. Oh, Benedict azanani na mboko ya zeli loko te. Ayebana na application TikTok. So TikTok e bimate Benedict alingo yebana te. Abali mobala mabeto lo bate. Lobi tangu libalo yako sala ta desate tozawa. Tozawa. Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, akoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, akoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Moto bande MDG te mafuta sika nza mwana papa mwana ngai bino mikolo bende toza koyokana te bande ko bizi ya libela na ba fatigue kani na bisa bino na na vacances. Imaginez vacances à 2 semaines. Donc na zongi kayu na ozo zonga lundi à lobby awa ma bibi te on dit va betting en coupe. Donc bon ils ont 3e jour ya oyo mais monsieur zokota te mais bon to saka effort to na choite musala to pona yango et que zongi bandeko tozala na biso na ba actualité tozala na biso na ba matière na ba réseaux sociaux o kandenge kendela kabino boyebi na rythme ya eyinda. Mais oyo ya tour oyo makambu bandeko dossier Benedict il faut na sala bino vraiment ba émission chaque jour pour na mambo oyo parce que du jour au jour ba dossier zo bima seko bima ba image to pe ba vidéo zo bima seko bima ya ba makambu kili bandeko nanga na éviter sur le nom ça makasi parce que déjà il est tard là donc na éviter sur encore côté la bino plus de moko. Mais total a nzamba kosungela bandeko nanga ba image zo bima seko bima ote omonu kutu balobi te wana na bomba no sela ngo émission sima bolanda bozala connecté scotché pour découvrir ebele. Alors awa ezanini awa ezali Lil Mutakala nani oyo voix bozoyo kana ezali ya ndeko na biso Lil Mutakala ezali mwana mwasi oyo kombone nani biabe Benito abomisa papa nso bato nyonso bayoka sango keno abomisa mobali mbongo assurance ngeno kolia na makangu oyo aya kobala ya après libala ekufa nango pe
Benita lokola yaye libala esalahi même pas 2 ans. Mwasi mobimba mutaka le sambo de elika mosusu do bakongole kombo bapesi yango wana Lili Mutakala so boyeka Lili Mutakala boye bakeza Benita. Lokola yaye libala esalaki 2 ans te aza kosouhaite moninga malchance alobi ke libala ya Benedict ekosala 2 ans te po Benedict asali neti nene. Alobi Benedict abali mobala mabe baloba te. Oh, bongo so abali mobala mabe eza choix na ye. Bongo ata soki bokoloba to boli bopesa conseil. Na lolenge ya boye bo souhaitele mutu malheur eza na sens te. Soki mobala aza mabe aza mutu te aza na droit ya vie te ya ko refaire vie na ye te. Aza koloba bilobela kokosa ba makambo ya lokute eza na ni fondement ni mutu ni makolo nyonso na pona nini jalousie bandeko na ngai. Vous voyez makambo nyonso ezolega na réseaux sociaux ya Odo Wanga na Benedict bondimela ngai bomoni ba makelele bozomona acharnement ba insulte Benedict na Odo Wanga bondimela ngai ya nango ka jalousie. Je vais vous expliquer. Eza jalousie. Eloko moko eza te oyo bakoreproche mwana mobali oyo abala Benedict te ni mwana mwasi abala Elwanga. Odo bazoloba divorce 3 fois lokuta Odo abala mbala moko. Ba image bomona ba image ya mariage na ya liboso na Patricia. Depuis 2012 bakabwana famille ya fille yango kutu bakomotomboka parce que balobi ke mwana na biso na Odo bakabwana kala. Pourquoi bokeno kokotisa kombo na ye na kata ba makambo do ndenge ba image ya libala ane tamboli ya liboso famille ya fille wana basepeli te basepeli ata mukete lobi na solina nde moza na France apesi kutu ba matière misusu abi famille ya Patricia basiliki balobi pourquoi boya okotisa Patricia na kata makambo yo libala na Odo esila kala bakabwana kala bayokana te esila siko pourquoi lelo Odo abali boya okotisa kombo mwana biso na kata do epesi bango kanda. Et oui, quelque part, baza na raison. Parce que moi, on comment la vie na évité ce qui est pas bala, je ne sais pas, mais est-il que les balles koufa. Donc, ndenge bat bazoro, parce que sango tambolike, asundola mwasi na bana. Asundola mwasi na bana, ake bala mwasi musu. Asundola mwasi na bana na sens nini. Odo ke na rozwa bana, bat batala ba page na ye. Moi, je me rappelle, je crois que c'était l'année passée, son abosanité, hein. Son année passée, c'était plus ou moins 2 ans. Na mona yena ba garçon na yemi bale, bana na yemi ke ya mi bale. Amemi bango na foze ezalaka na baete ya o ba activité ezala mingi na baete wana ba bisika bakenda kosakanisa bana ba je banini. Je crois na mona on a page na ya Facebook so na bosanité. Je crois na mona on a Facebook na ou bien TikTok mais je crois Facebook. Ka ndenge ezala na poto so mama na papa bakabwani ba papa o ba responsable bakenda kotala bana ba on bakenda kozwa bana ba on ba futa ba passion alimentaire na bango. Lui étant un homme qui assume. Akinda kotala bana na ye si fois zo bango ke tambusa bango puis si bango même bango ba ke kotambola na bana asu abe abandonner moi si na bana na sens nini. Odo bala mo bandi Odo bala 3 fois te. Lokuta ba mambo bozoka ke no bala 3 fois ati lokuta Odo bala 3 fois te. Odo bala une fois libana na moi si na liboso mama bana e sila na okala e simba te. Réseau bakabone la ngana yo to yebite bino boyebi ba rumeur to pe ba spéculation ezanga raté te o karaso pe parce que zaye mobala mobulu je sais pas trop ba kati parce que moi na mbala bakabone la ka ba mo ba yeba ke ah oui na yebi vraiment ba détail était na yo kaka bakabwana bino boyebi ka ba spéculation ezanga raté to yo kaka na musika ke no te azalaka mulierengo muto ba chéri. Personnellement, là, va profiter. So eza solo na ebité. Mais est-il que après wana tikala ko balate. Azayi na kata ki cherche ndenge ezala kaka. Et na ki cherche wana akomaki na mwana mwasi boso mona so défiler na ba vidéo bozela. Close this door please. Oyo wapi elle conforte ngo soki conforta. Oh ta TikTok Benedict muta TikTok elle conforte muta TikTok oh bomoni Benita sa kolobela wana fille à bois noir bozela ye na photo na image wapi yesu elle conforte ngo
Kombo na eza soki Sarah nga batanga ba TikTok na ba bango penza te oh mama ne mwasi mama ba na ye elle conforte ye yo kombo na ye Sarah na yebi certainement azalaka na France na bango kuna je sais pas trop na yebi penza vie na ye te yende il paraîtrait bazalaka na ye avant alinga Bénédicte mais so bazalaka esimbi te est-ce que c'est obligatoire que soka lingani na soki mwasi mobile alingi mwasi il faut kaka abala yo non batala na kati Bible zolo baso batuni bale bayokani te bakotambola longo te na elle conforte simbaka te siko Bénédicte nani oyo Benita aye di genre neta ko mo sala ngone ti polémique so pe pas luka tout anisa bango mutu na yebi te oyo pe elle conforte ko ke espère que ça doit des réponses te yo zala boyoka les filles venaient et pourtant ba Benita ba fille ba basse classe donc modèle ya zo lingana ta membela ngo to akendele nango bango ne ba mesala ba rando na bango ba finga na ba karine mokonzi bana basi bana bango bongo te ezala Benedito ezala elle conforte wana bazana nous level na yete Benedito qui a du mal à formuler même une phrase en français bango bazana bango bongo te bato ba français milai bato ba français belé bato ba mayele belé bato ba malobe belé Benedito azali journaliste de profession atanga na ifasik asala na Bion je crois so na Bosani ou bien RTG je crois Bion ou RTG lo mo ba jarwana aza niveau mo na Benita te bandeko baza ba master te baza ba fia catégorie moko te ba Benita baza ba baso sans scrupule ba Benita ba Karine et autres bana baso ba yaka na réseaux sociaux azoko finga mama muninga azo finga nzoto ya mutu ya mama na yo ya tata na yo ya koko na yo nani tala songola lala kiyo pakala bana baso bana bango ba filmo omoni mutu so za na éducation eyebanaka koyoka eka koloba na omona ke non oyo elle est éduquée ou encore il est éduqué ba Benita baza ba filmo sans éducation eza na ngoya kobomba mate mutu nyonso yebi ba Benita ba Karine et autres baza na bango na ba éducation te eza na ngoya kobomba peut-être kosamba te bomona ndenge ba finga na ba réseaux sociaux nde ba panzana ba mitakala mutu lo la Benita azo so même ba vidéo na ya so la na mobali na ye oya balai abimisi on a réseaux sociaux apandi yango so pe ba kisi na bango so donc batu moko vraiment ya ba problème ebele alors Benita ya koluka polémique rando et batu ba se calmer parce que Benedicte asa falite Benedicte a starté asa eloko te ayebanika na TikTok aza na 5 millions d'abonnés aza na visibilité ya liboma ya dégâts ya niamo ba congolais balobaka soka a posté image l'espace à 24 heures kobeta millions de vues aza fille ba mafinga te aza moi ça ya sali ba analyse na ye so ça délire mingi asala ngona mwana na ye okabe ba sali vidéo mo ko sekisa na mwana na ye ba lobby et puis après ba abonné na bango ba sepeli esili afi moko a répondre na ba mafinga te asala ba droit de réponse te na mamba passer Marcelo aba banda ko takine oh tango bat nyonso ba lobby que non passer Marcelo fo balaka ye parce que ba monaka ye azafi mon modèle Karine Mokonzi qui a commencé oh Benita hypocrite atika osaba semblant neti keno azafi moko soki ya ndenge nini aza mutu ayeba yebani soki bakota soki bakisi place moko so basalaka makambo nini so babanda selon nde babanda kokutana na bakouloir soki ya nini babanda kokende koluka soki nini babanda nga na yo mpe toyebi te Benita bande nani naloba ta Benedicte atikala koleka ta na émission moko te a répondre Karine quand nde nakuta expliquer bino parce que azali level na bango te ou encore aza ba genre voilà ya lolenge na bango te bino boyi ba genre bana ba sonde bazalaka ba ba finga na kawana et elle n'est pas comme ça atikala kokosola te alobe lokote on dirait ayokaka te on dirait amonaka ne kutu bango te donc on dirait yebi bango te donc akosolaka te a réagisaka te alobaka lokote asalaka ba vidéo na yendenga mesana ko sala do asalaka vraiment na monde wana te et lelo bandeko mwana bato ya bali kaka bango baye kozonga susu turo Benita Karine alobaka ngo oza hypocrite sala ba samblo ndo oza mwana malamu te lo bébé libala na ko sala desante oh mais qu'est-ce qui ne va pas eza bolingo na ye so mobala ngo aza mabe pona bino ye alingi na mabe na ye problème na bino ezali nini bandeko koyeba fonctionnement congolais façon congolais fonctionner la rande to yebi biso nyonso so botali likambo eza na onka jalousie rien d'autre bon dimela ngai congolais so muto émerger dans ce qu'il fait et boti zuwa alaksaka nini ya kanti ya zanani
5 millions d'abonnés et puis si bango calcul et puis si bango motu passi bango bakoti bakisi basimbaka nyonso ils sont dans tout bafinga mabe bazongisa boye basala boye ye aza kuna te ye aza mutu aya kosala aza na logique na ye ya makambo na ye asalaka diku epetesa bango bacable donc mpona bango ke non aza ye azokanisa nini acompare Benita na El Comfort na ndenge nini Benita El Comfort aza niveau na yo te yo na ye o na nini El Comfort aza so na 700 000 abonnés Benita aza na 5 millions Bénédicte pardon aza na 5 millions tellement Benita Bénédicte bakoma ozokende ti ndenge moko Bénédicte aza na 5 millions d'abonnés bo comparer na El Comfort par rapport à quoi aleki El Comfort na babonné aleki El Comfort na visibilité aleki El donc voilà c'est ça bien que na landa quelques vidéos ya fi yango elle parle aussi bien azape coach apé ça ba conseil na ye batu pe ba sepelaka ne balingaka ye Bénédicte siko bokino comparer bango na nini na kimbanda ngo ya nini azalaka soki chéri ya El Wangi Simba te ba congolais musana bango ka yango na jamais ba beta maboko jamais ba félicita jamais ba appuya jamais ba encourager non bango ba yaka ko détruire bango bazaka bato ba contradiction bango bazaka contrer apesi bango 2 ans lobi libala ko sala 2 ans te ba ko kabwa na bandeko o bokela mutu ba malédiction ba mauvais sort na misu na moyi makasi boy na misu bato bota kindoki bota niveau sorcellerie parce que eli bale kufa yeli li mutaka le samba mokili mbamba ba mona mokili mbaba yebi belle famille rolinga mona mwasa motino boy de lokola ya eli bale kufa diku ya muninga pe fo kufa atabino mo est-ce que za la rendengo wana est-ce que ça la bongo bandeko na ngata bino moko mais c'est grave donc na mukuse Benita afi moko zane na kata ba mambo soku te zaki ata o asala ka babiloko soki ya nini soki nini peut-être la pauvre akipane kut mamba ba congolais ta zala kana mamba ba congolais te asala mamna ina ndingi na ye azane gentil na bato ba yebani et puis voilà et du coup ba on clasher sans raison jalousie rien d'autre et El Wanga soki bazo finga ye na bana basi parce que batu mingi o bazo finga c'est plus les filles c'est 100% bato bazo finga ye je crois bana mibali bazaka peut-être 15 ou 20% ba malanda ngulu o bazaka no so yoki likamba o vérifier te alembala mo bino bobi kongola fonctionnera bongo ayebi mutu te ayebi ne pe likamba o te neta yokaki balobaki aleye pa koti kongola fonctionnera ndengwana bandeko bana baso bazofinga odo El Wanga bana baso bazofinga Bénédicte jalousie kande na auto expliquer bino bana mibalo bazofinga El Wanga tellement Bénédicte pas vrai chéri bamona vrai chéri John ende asialo ngakuna parce que ba africain tozala bongo El Wanga ndenga zana azalaki neti akomaka neti décor moko so na koloba ou encore œuvre d'art moko ya bana basi ya bitula nzombo tanga te ya kawana mobala ba lèvre rose 1m93 taille S rêve bana basi presque nyonso o babulaka mibali ba rêvera mibali ya ba Nollywood o ba mo ba obenga ba msuba lobi ono azaneti ba acteur américain ba msuba lobi azaneti ba acteur nigérien ba congolais bazalaka bongo ba vivant na ba monde na bango siko bazotala œuvre d'art na bango bamesana koya kotalaka na TikTok wana balula bota imagine na bato baosala analyse bavanda bango na panel po babeta lisolo to mpe batonga balèvre ya mutu nzambe boko kongo so ebongisaki nzambe makasi nzambe makasi non niveau basese na la communauté ongala na bona te bandeko œuvre d'art na bango bamesana kolula mobali ya taille S mobala mwindu mobala bandefu ya pembe sangana na mobali ya balèvre rose mobala mulai ya 1m93 mobali ya taille mobali balali balamuki bamoni no mobala yango bali abali nani Bénédicte aya tokobomana yango bomoni ekomi ntina niveau oyo bandeko na ngai tokende wapi tozokende wapi bandeko kande na utopisa bino naza na bemission babenga ngo nini
ba matière to pe ba élément tale belé ya mamba odona Benedito. Malheureusement depuis avant-hier fana kota ba émission mais ouf na ozo ba tante na ba fatigue donc comme to comme week-end lobby vendredi certainement et na habité lelo so no robwa ka mususu et puis après mais est-il que na ba émission to sala to conseiller car bande ko to tika jalousie eza malamu te to bongola mitema parce que ka mutu akolongola ngo ezaka nzambe mutu akosunga yo okomona motema ya keto te ke moninga azwi osepeli. Close this door. What do you want? Huh? Te longi bande obolimpisa ngai mwamba wa otungisa ngai moninga azwi sepela moninga bali sepela bandeko pokoma na niveau wana nzambe kaka nde mutu akoki ko sala o grâce wana molimo mosantu ako sala o grâce wana yango bandeko to loba butu mutongo po bobongola mitema parce que yeso azozonga ba signe parmi ba signe temps de la fin jalousie eza pe na kati po au fait il y a raison moko ezate bandeko na ngai ata bino moko mutu alingi mobali na ye bino baloba ndenge no mobali wana za gigolo mobali wana za na eloko te na mundu bakongole bakomi ko asenganga bambongo essence batu bafingi odo balobi c'est un opportuniste akeko il veut profiter de la fille na lobi Benedict azana nini Benedict azana mwana ya nani na Congo. Benedict a une famille pauvre, ou encore, si je peux dire pauvre, peut-être c'est trop dire. Ah, la famille modeste, d'autres, la famille normale. Benedict a moi la ministre, bande konangai. Yemro Benedict a ministre, Benedict a la carré minier, Benedict a millionnaire, Benedict a juste, moi si moro ya kitoko, aya mayele, aibi koloba, aza journaliste, c'est tout. Mino boyebi généralement. Ba journaliste mingi surtout ya ba ben boye nde ba ba ben so ki muto bi bedo se ki ba jolibilité na ba aisance ya mystique to ebi ba fia ba ben boye na bakini surtout so aza muto media o journaliste o nini. Bienvenue, I'm recording Makelele, please. Close this door please. Yes. Mutu aloba kobotele ngnebi so azwa révélation to bande kobolimbise bana ka boba otungisa ngai na shamba bango baza kuna meko ya kotungisa ngai bande kona bande koloba ba fille ya bembo emingi na Afrique to yebi yango surtout so aza mutu media ya na ngo ya kobomba te OK ba mingi bana basi moko ya ba shida moka ministre azwaka ye oyoka soki DG moko azwaka ye oyoka ba vina bango mingi généralement ezala yango wana bon eza parmi ba biloko ba bana ko soupçonner mwana mwasi na ebite so eza lokuta to so eza solo mais est-il que lelo asi abali donc nga personnellement na yoka sango te na mona pete ke Benedict azana na villa akumba soki Prada aza non aza juste fille moko normal aza journaliste ayebani aza na réseaux sociaux et puis ba yebi ayebani et puis Benedict a la visibilité pour na bato ba yebite c'est grâce à son fils ou encore à cause de son fils. C'est ce petit-là qui est star. Yohan Moutounion sa sepela raneka Moutounion sa lingaraye. Donc attira batu et pesa maman na yema kambu. Ah oui, et pesa maman na yema kambu parce que ba contenir Benedict mingi ezalara asala mingi na mwana ye. Sko batu ba admirer ka intelligence ya mwana wana par rapport à âge na ye. Donc c'est un enfant azali surdoué, asa hyper intelligent. C'est ça, hein. Sinon, pour sa maman, rien de grave. Ça, là, on était babilo, mo, ba contenu, mo, c'est un dingue, oh, par rapport à Batumisusu, hein. Et par rapport à Batumisusu, ba coach Misusu. Bon, par rapport à ba contenu, peut-être, elle conforte à la rôle canaïe, hein. Oui, elle conforte par rapport à ba contenu, à quoi le cas Benedict. Parce que, ba contenu, c'est plus coaching pour Asa coach. Benedict Asa coach, Benedict Asa na journaliste, ça, là, on est ba vidéo na moi, na esko, ba tu ba admirande moi, na wana, par rapport à ma yele na ye. Donc c'est un peu ça. Et du coup, oh non, aza muta senga ba essence, aza opportuniste, aza utiliser la fille, aika profiter na la fille. Odo aza mwana poto, ataso aza na ba million te, ataso aza na mbongo te, aza mwana poto. Poto to eza mboko opportunité. So alobi neta auto bala wana, na bo Benedict to apesi mbongo bala atande to zala bato. Na poto so aza na mukanda et puis a mwana mobali.
ane mwana mwasi te so alobi aconcentre bakayu na espace ya 6 mois okangisa mbongo ya malamu so ayebo bomba mbongo akokangisa kisangala ya bien na inane aokangisa mpenza mbongo bao basala bacontener ifont comment bao basala bacontener bao basala baminene misusu na bakongwana kayu atika abwakisa na ye so aye awa pa akangi 3 mois to 6 mois asali contener na ye asaliseli bamama na ye papa akiti na Congo kuna akangisi bambongo na 50,000 ebimi aza mwana poto siko na okomprendre bato nzamba lola Congo eza pasi bref bandeko na nga kande na uti koyebisa bino na mokuse ke histoire ya Bénédicte na ya Odon acharnement nyonso bomona na réseaux sociaux nyonso ezolobama wana sur 100% ta mosuka 15% des ya solo nyonso ezolobama wana eya makambo lokuta. Tout ça est en cas jalousie à Congolais, bon dimelangai. Rien d'autre. Est en cas jalousie à Congolais. Donc pour la bango, la fille a mérité au doté fallait en année bango. Pour la bamisou soupé Odon à cause d'ana la fille et non seulement ça, la fille tellement ba jalouse akaye déjà ya l'axarani ya zanani ya zanine. Et du coup ba monya bali sou Odon mobile na bango ba rêve donc. Yango bo moni bana basi mitu et pété bango. Bon dimelanga mam na jeb sabino, c'est ça la vérité. Sinon quand on est Nobel l'autre fois, tu souhaiterais pas bonne chance. Hein? Ah oui, c'est ça la vie. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Yasika. Quant à moi, mon de bonnes choses. Et activez la cloche pour ne rien rater. Commentez, likez, partagez nos vidéos, nos émissions. Sinon, tout le monde est merci, au revoir. Bye. Elle conforte en amour. Ce n'est pas ta rivale, ma chérie. Bois période du moroté, bois couleur moroté. Kochana ote yaya, on est à bapima ya paparazzi. Elle conforte à ça l'appelle la justification te asim. Oya réseaux sociaux liboso. O sali visibilité koleka nini. Elle wanga. Poti, elle conforte le bas, mais arrêtez encore et pas le bas bongo, venez, les filles venez. Les filles, venez. Arrêtez de prendre mes vidéos pour me mélanger, pour me... T'es comme ça les côté, elle conforte, s'il te plaît. Je t'en supplie. Supporte. Pour ces explications, mais pourquoi vous prenez mes histoires, mes improvisations, même Babiso, la biso un jour, improvisation, la biso va recoller. Oh, moi, ça, wanga, babalana na 2012. Oh, moi, ça, wanga, 3e année, baouto divorcé. Aza rappelle, babone, belé, aboye, billet. Bénédicte, aza falité. Ok, Bénédicte aza starité. Aïe, application TikTok. Oh, moi, ça wanga 2012. Bénédicte aza style abisaluté. Alors, bossi lama. Oh, boza kimia, boza posé. Babala ramobalo a divorcé. Babala ramobalo a koufé la basi. Bénédicte a sumba kek. A souba miel. Bénédicte a le roi moi, sinon ce soit la mou qui la tonga sokolité au bima solo. Soit brossé te mounoko eza solo. Oh, boko misaba tubanzambe, bo keba na bino. Alors, bo finga ngande, bo finga. Bo tika ucha mama na ngana buzoba. Omoni bino na sabatu bofinga na kanda na bino makasi na bando matabino na minya na ba famille na bino. Oh Bénédicte aza nani na mboko azel loko te ayebana na application TikTok. So TikTok e bimate Bénédicte alingo yebana te. Abali mobala mabeto lobate lobi tango libalo ero sala ta desate tozawa. Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu. Zinga mina bajeno bakoye mela kayo tongo pe popa Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu Zinga mina bajeno bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika. Mafuta Yasika. Mafuta Yasika.